nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Bon début de week-end à la botte à la bino début que vous allez bien bonsoir pour cette télévision la pour la Kolanda journal il y a peuple pour la peuple info lingala l'autre information na biso na seni pour la côté sabino que commission électorale nationale indépendante seni na mokuse organiser qui séance il y a remise à niveau na intention il y a ba membre il y a gouvernement ba députés provinciaux ba partis politiques peu ba représentants il y a ba administration publique pe société civile il y a Tanganyika hérité mapindemi Stéphane Skande ba détail. Commission électorale nationale indépendante va organiser une séance il y a remise à niveau l'intention des membres et gouvernement, des députés provinciaux, des partis politiques, des représentants et administration publique, des société civile, il y a province, il y a Tanganyika. Bosimba que session spéciale, il y a formation Oyo et cela qui organisé ensuite il y a demande, il y a gouverneur, il y a Tanganyika, Jili Kungwa et pas wapi intervention, il y a autorité provinciale et connaîtra qui tâche moko il y a passi pambate pour na quoi accomplir et pas il y a seni batelisi souhait moko collectif pour l'élection où ils allaient combiner 20 décembre et bana kosangisa bato nyonso pe ezala transparente asengi na ba parti nyonso oyo bako participer ba mema contribution na bango na réussite ya scrutin oyo na ngambu na ye Paul Moindo na présentation ya résumé ya ba grandes étapes ya processus oyo na management ya président Denis Kadima Kazadi depuis installation na 2021 a commission na boleki initiative ya gouverneur ya Tanganyika oyo a précisé que exercice oyo ezali pona ko répondre na impératif ya ko rendre davantage transparent le processus électoral a pesi ba assurance na tenue ya élection na date oyo ezali retenu le 20 décembre 2023 rapporteur adjoint ataki accent mingi particulier na ba opération oyo ezali ko salema mingi affichage ya liste électorale délivrance ya ba duplicata pe ba carte d'électeur pe sous formation oyo ezali ko salema na ensemble ya territoire national opportunité oyo epesami pour na kopesa message et pas ya ba candidat pe ba parti politique nyonso ba yeba na ko privilégier kimia pendant période électorale et sengeli kobo ya candidat apesa message moko ezali ko tindika bato na haine to pe na tribalisme ba agissement oyo ezali mabe. Pour éclairer lanterne ba participant conseiller principal Pichu Movova a salaki intervention na yemingi na affichage de la liste électorale délivrance ya duplicata pe vote par dérogation a sengi na sensibilisation moko ya makasi pa ya électeur pour na ko permettre bango ba connaître ba bureau na bango ya vote et pa wapi ba koza ba précaution soki ba sali déplacement pour na ba condition nini esengeli ba na ko remplir pour na ko présenter na simana yango juriste Marie-Louise Okako ye alobela kimingi ba innovation ya loi électorale pour na ko couronner nyonso boye explication et pesamaki ya ndenge na ndenge pe ezalaki fourni et pa ya sep Tanganyika pour na oyo etali utilisation ya dev démonstration et salimaki et pas il y a quelques participants pe balandaki pe pa ya gouverneur ya province et longona président à assemblée provinciale oyo bango nyonso batalisaki ke ba sepeli na matière oyo bazwaki pe promesse et pesami ba kolobela yango et pas ya bandeko mususu oyo bayaki te na formation. Secrétaire permanent, il y a Union Sacrée, Mwanamboka, André Mbata, Animaki, point de presse, Moko, Mokolo, vendredi 1er décembre, et Paiwapi, Alobelaki, Makambo, Etali, Ba élection, Dengue, Nadine, Asson, Atalisian. Secrétaire permanent, il y a Union Sacrée pour la Nation, André Mbata, Betukumesu, Azalaki Libosfeba Panzisango, Mokoloya, vendredi 1er décembre 2023. Et Paiwapi, André Mbata, secrétaire permanent, il y a Union Sacrée, Azwaki Maloba, pour Nakotalisa, Panzisango, bilan, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na quinquennat na ya Liboso, na tête, il y a République démocratique du Congo, pour na André Mbata, Atalisike, bilan Oyo, ya
kosamba ezalité ya koloba ezalité bilan ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président sortant ezali bongo positif atali ba réalisation ebele oyoye asali alobeli gratuité ya enseignement na République démocratique du Congo bana ebele lelo bazali kotanga na ba conditions kitoko bazali kofuta ata eloko moko te wana ezali eloko moko ya motuya esengeli kosouligner alobeli gratuité ya ba soins de santé mingi penza makambo etali maternité epai wapi basi esengeli babota na ndenge ya malamu azangaki pete kolobela likambo ya 145 territoires développement na niveau ya base boye programme local ya 145 territoires ezali eloko moko ya encourager pambate développement ya République démocratique du Congo ekouta na niveau ya base alobeli banzela alobeli makambo ya ndenge na ndenge na nyonso wana alobi esengeli bongo candidat numéro 20 baye bana ko voter pour le 20 décembre ezali koya pour na ye ezali chiffre moko magique ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango ezali pe ko concorder na date ya maponomi le 20 décembre 2023 oyo André Mbata Betukumesu les professeurs asengi na ba électeurs nyonso ba congolais nyonso ba pesa confiance na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na oyo ye asali alobi bato nyonso bazali kolala ba revete le 20 décembre ba élection ekozala ba nyonso bazali ko intoxiquer population na makambo ya lokuta pona oyo etali ba élection ba mikosa te oyo nyonso azali candidat esengeli abongama pambate bango na ngambu na bango ya union sacrée bazali ko bongama pona kopesa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo majorité moko écrasante afin que aiba na ko kamba mboka selon vision na ye ndenge André Mbata Betukumesu asugisaki koloba on paye en euros les mêmes qui adoptent toutes, qui montent sur tous les toits. Candidat numéro 540, Mo Mbappé, 117, Nakisenso, honorable Nerombungu, après ça qui week-end encore très chargé, Dengue, héritier Mapinde, Mipé, la dizaine Batel Sips. Week-end de Zalaki très chargé pour le numéro 540, la députation nationale, Namo Amba, P numéro 117 pour la provinciale na Kisenso. Honorable Nerombungu, Fumabanga Moyo, Oyo asangisaki plus de 1000 mamas na salle de fête na ye Oyo zwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ezalaki bongo ba mama batekaka na wenze ya rai, bayaki ebele po na kolakisa attachement na bango epai ya Fumabanga Moyo. Honorable Nerombungu, Oyo atalisaki bango projet de société na ye biloko nyonso ya malamu Oyo ye amesana kosala akoko bakaka kosala yango pambate azali moto ya sikate ayebi pasi ya Kisenso pe ayebi pasi ya Mo Amba atiaki na bamama esengeli bakeba na bayaka pe bakimaka koluka kozwa bavoi pe kosundola population ezali eloko malamu te asengi bamama nyonso baza na vigilance moko ya makasi pour na élection ya le 20 décembre message ya honorable Nerombungu ezalaki capté 5 sur 5 bamama nyonso batondisamaki na esengo pamba te apesaki bango cadeau surprise ya maputa ndenge kaka bozali komona na ngambu na bango pe bayaki na bakado ya ndenge na ndenge pona kopesa na mfumo banga moyo pe kolakisake bango nyonso baza na sima ya numéro 540 pona députation nationale na Mo Amba pe numéro 117 pona provincial na Kisenso na micro ya Info Lingala bango nyonso balobi bazali sima ya mfumo banga moyo. Honorable mwana biso abanga moyo mwana biso amabele alatisi biso to sepel pe amakasi to fongole lien porte ndaba pambole penaki liboso mwana malamu akabaka na nsima ya salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Bikanga akendaki na base na ye na quartier Rifla toujours na commune ya Kisenso epai wapi etuluku ya bamama bazalaki lisusu wana pona kozela ye tango bamonaki mfumo banga moya kotaki esengo ezalaki makasi message ezalaki semoko numéro 540 pour la députation nationale na Mo Amba pe numéro 117 pour la provinciale na commune ya Kisenso bamama nyonso ya quartier Rifla balobi si ba vota Nerombungu même avant l'élection bango nyonso bazaka kasima na ye cadeau ya maputa pe epesamaki kuna ba mama nyonso ya Riflar basepelaki babinaki balobi surprise ekozala soki mokete candidat numéro 540 na députation nationale pour na Mo Amba pe numéro 117 na commune ya Kisenso et si ba voter
Mona mabele na tata na ye mama na ye na ye mobimba bana kala na ye le na stepel ba la mpo na voter il est na voter déjà amisusu ba ye na ba base ka tang ba yo ki élection mais nerombu baso banda kala mana enadeke lelo tokomina ma famille bosimba ke bana nyonso ya mo amba balobi bazali sima ya honorable nerombungu fambanga moyo numéro ezali moko 540 pour na national P117 pour na provincial na commune ya Kisenso nyonso wana ezali kotalisa ke misala kitoko babosa na kayango te fambanga moyo vanda na yo mo amba moto azali te. Bana Tchang Bopé sa confiance na candidat numéro 627 Dan Kunku. Oh, Bana Tchangu. Boibi Dan Kunku. Bana Tchangu. Oyo mopao mokonzi. Aya wana pona kusenga na bino. Dan Kunku. Dan Kunku comme député ya Tchangu. Le 20. Dan Kunku. Bogundi mangai. Parce que beaucoup sepela. Na musala na ye. Wanaza responsable. Je me porte garant. Personnellement. Pour na Dan Kunku. Le 20. Bopalanganate. Candidat ya solo. Candidat na bino pour na Tchangu. Dan Kunku. Numéro là est 627 627 Dan Kunku. Nazolo belabino ezaka lokwa nazo ba voter ngai mais vous votez à travers Dan Kunku. Matunta Dan Kunku 627 Tuyokani bana Tchangu nebiki bolinganga me bobumbaka bolakisanga ngo le 20 le candidat 627 Dan Kunku nana confiance na bino. Présidente la présidentielle, il y a le 20 décembre, Marie-Josée Ifoku, Aza numéro 9, na course Bolanda Loembo Oyo, Ndenge Aseng na bana nyonso RDC ba voter. Combolisation combolisation Marie-Josée Ifoku Putapunga de Kokombo la système, il y a prédation. Mwanamboka maître Kennedy Katasi candidat numéro 58 pour na Lukunga alonsa ki message moko na belecteur na nyonso bolanda. Maître Kennedy Katasi
Mbote bandeko nanga ya Lukunga. Mbote. Merci mingi bandeko ndenge bo porter combat oyo bandane bandeli ti lelo. Eza ya bino maître Kennedy Katasi 3K le vôtre. Nanzela bilili oyo nalingi to solola makambo misato. Oyo tozali, oyo tosali pe oyo tozobongisa kosala. Kennedy Katasi Kiala azali maître avocat, acteur culturel, acteur sportif ainsi que acteur de développement social. Honorable, jusque-là, au Salé Bana Lukunga, Nini. Olandisa mana vision na biso, oyo tobengi, semons et récoltons ensemble. Topé. Nous sommes à terrain depuis 2018 pour na kolobela, kosala pe kobundela population ya Lukunga na makambo etali environnement pe l'air conditions de vie. Nous sommes derrière plusieurs actions réussies. Entre autres, accompagnement financier ya ba maman pour na ba petit commerce na appui ya fondation Kennedy Katasi Kiala. Anangai moko na za témoin. On a na zo microcrédit. nazongisaka malembe dayele tulo ndenge na matisa lisusu na yango na ida microcrédit nazwaki ntango nazoteka boye fo nazongisaka po bapesa pe misusu na accompagnement académique ya badiplômé na nzela ya babourse d'études to éradiquer délinquance juvénile sous toutes ses formes tobongisi banzela mwa mingi na Lukunga na bakartier lokola pompage Don Bosco Kanluka ozone pe misusu tobundisi phénomène kuluna na kotia basusia mwa bisika mingi mpona kosala population evanda kimia na komba oyo ya mutu ezalaki kokotisa kimia na Lukunga de sorte que bazala sous confondité na kati ya bashege na kati ya bagarçon bakataka batu ba machete ya mutu ezali ke nana loba ngo tongo midi pourquoi na yango suwe na biso ezali lokola tolongi étape oyo ya yambo ensemble tokoba yango elongo mpona kopérenniser ba résultat na biso numéro 58 na bino ya Lukunga ye 3K na pasuka honorable nino bongisi kosala mpona biso na mission oyo ya kokela mibeko tobongisi kokoba kobundela bino tokobunda mpona kopesa bino bomoni ya malamu na nzela ya mibeko ya malonga tokani mpe kokoba na entrepreneuriat social na développement communautaire na Lukunga mingi 58 numéro prophétique. Nous sommes les plus beaux visages de Lukunga. Semons et récoltons ensemble. Mingi 58. Candidat numéro 100 pona députation provinciale na commune Yamasina et Zali Bongo Kennedy Chisupa oyo bazobenga e bongo Papa Masina Yende akozala molobeli na bango ya solo pona Masina ndenge Nadine Asona attention Mboga photo responsable honorable Kennedy Chisupa numéro 100 yenda molobela biso na parlement. Pour un rendez-vous, il y a le 20 décembre 2023, na oyo etali élection et kosalema na République démocratique du Congo, bosimba ke pour la députation provinciale na commune ya Masina, bana nyonso ya Masina ba telemi mbula oyo balobi, candidat na bango ezali kaka moko Kennedy Chisupa Mukendi oyo bazali kobenga Papa Masina Yende azali candidat numéro 100 pour la circonscription électorale ya Masina. Bana nyonso ya Masina balobi mbalo yo bakotika tante mbalo yo bakotika bato mosusu baleka te oyo bayebi Masina te bayebi ata difficulté moko population azalaka na yango te bango nyonso baponi Kennedy Mukendi Chisupa candidat numéro 100 Papa Masina yeyo bango nyonso balobi bilembo eleki ebele ye abundisa insécurité na commune ya Masina pe ye akobunda pona ko rendre jeunesse ya commune ya Masina utile na kobundisaka ba phénomène kuluna pe biloko ya ndenge na ndenge pona rendez-vous ya le 20 décembre 2023 bana ya Masina bolala te numéro ezaka kamoko numéro 100 Kennedy Chisupa Mukendi Papa Masina oyo babengaka l'ombre du chef ye wana aliaka na bato avandaka na bato bilenge nyonso ya Masina bayebi bolamu na ye
ye bilenge nyonso ya masina bayebi eloko nini ye asala yende akozala molobeli na bino po na rendez-vous ya le 20 décembre 2023 bana nyonso ya commune ya masina ba quartier nyonso bopona candidat numéro 100 pour la députation provinciale na commune ya masina Kennedy Mukende Tsumpa l'ombre du chef yewana aye akozala véritable molobeli na bino na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa bana nyonso ya masina bagangi balobi ba retenir numéro kaka moko candidat numéro 100 Kennedy Mukende Tsumpa l'ombre du chef yewana aye avanda na ekimia bana ya masina bayebi bolamu na yo balobi elekebele Mwanamboka Papi Semi, candidat numéro 220 pour Nafuna, a lancé qui campagne au 23 Makoso, na commune Yakasavu, Bundenge Natal Kaila Atalisian. Au 23 Makoso bar na commune ya Kasavubu e yindaki na ndenge ya kosakana te epai wapi candidat numéro 290 Mwanamboka Papi Semi ayambaki ba base na ye pona kobeta masolo na bango pe kolobela bango projet ya société na ye mingi ba ambition oyo ye azali na yango na ndenge a postulé pona députation nationale na circonscription électorale ya Funa bosimba ke ba nyonso bayaki wana bayokaki message ya vraiment na Funa soso ya mboka moto ya mayele moto ya bwanya Papi Semi Kisambu ye atalisaki polele eloko nini ye azali kokana kosala pour na district ya Funa enfin que eye bana ko connaître développement ya solo pambate ebele baya bakendaka bazonga kalisusu te kasi candidat numéro 290 Papi Semi azali bongo moko ya parti politique ya autorité morale Carole Agito oyo ebengami agir pour le Congo bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko message na ye ezalaki capté 5 sur 5 pambate échantillon ya base na ye oyo bayaki bongo au 23 Makoso bar na commune ya Kasavubu bayokaki pe basepeli balobi bango nyonso kaka numéro 290 oyo ezali numéro gagnant pour la élection il y a le 20 décembre 2023 ndenge ye moko pe azali ko expliquer bosimba ke bana nyonso ya Funa bayoki pe basosoli ba comprendre que Papi Semi Kisambu azali vraiment soso ya mboka azali vraiment na Funa numéro ya ko retenir ezali kaka numéro 290 pour la élection il y a le 20 décembre ezali koya bo pesa ye confiance Funa mobimba boko zala de cité Mwanamboka Eric Mwamba aza candidat à la députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale Yachangu na ba élection il y a le 20 décembre 2023 Nathalie Kaila ba détail. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso yeyo Eric Mwamba Changunde mabele ya femme. Utaka na zambe nde tolongi oye sepelisaka population yango yo ezosalema na nzela Eriki Mwamba tomoni yango na miso chango kimbaseki malukusele topesa yende maboko banyokwami jili masina banyokwami nzamba yokeli biso mawa atindi depite monene na kombo ya Eric Mwamba biso nyonso tovote tele maluku tovote tokonyokama lisusu te wana eza ya solo kozanga koyeba topesa bapaya confiance baya bazuwa bakenda bapesa biso mokongo Nzambe yasungi apesi biso Eric Mwamba topesa ye maboko tokozonga lizozo nsima te sango mabele ya pembe topona malobe na biso
Honorable Lebe Mupia a sali ba œuvre ebele pour na banda funa na yango asengi na population ya funa ba pesa eli sous confiance à sa candidat la députation nationale na funa numéro 607P provincial Yakalamu numéro 117 Nathalie Kaila attention na balecteur nanga nyonso funa bo voter ngai honorable Lebe Mupia Florent Bibi Play nazala molobeli na bino na ba institution nyonso ya mboka numéro nangai ezali 607 pour la députation nationale mpe 117 pour la députation provinciale. Natondi bino botondi. Aza papa moko oyo abosanaka bato te. Banda kende abosanaka te azonga. Abosanaka biso ba mama ya ndimba boma te. Ezala diwa, ezala malade, ezala nini soka yoki ka mutu akufi na ndimba boma. Papa Lebe abosanaka biso te. Banda ba burgomestre nyonso bakotaka na banda lawa. Burgomestre moko alesa bato ya commune ndenge papa Lebe alesa bato na commune ya bandale te. Siko azana numéro 607 population bandalunga bayo kanga bien. Boyebi honorable Lebe Mupia Flora bien. Tango ya koti atongi clôture. Tala kaka bakata bureau Lebe asali. Onyoso ba ide na ye. Aza moto moko atwa ba voix na bandalunga. Sote lobito bando tanga bolamu ya Lebe. To risque to lala. Nzela ko landa ne yango yo. Numéro 607 Tobosa na yango te na Funa botia biso maboko. Je dois soutenir en tant que membre d'honneur et puis partenaire na biso. Papa Lebe basali biso bolamu mingi na kati ya komina bandali ya. Lewa na ngabonde azawo akutanga na osala so na kwei. Omona bato komini balebi loko yaye afuti mambo ko bengana na totika ko nyuka ngo. Na lela koti na moya lelo nzamba pa bololeka. To fandi na plus de 45 ans. Ana Kimbangu azo sunga biso na makambo ebele obiso tokoki ko bosa na ta mukolo moko te. Papa oyo azosala biso ba pont oyo permettre biso to traverser de l'autre bord. Okotala boye moyen ko lekeza te mais papa asungi biso et puis papa oyo azo pesa biso bana ba matériel didactique na ba école azo kota na ba école par-ci par-là pona ko pesa bana ba matériel po bana biso ba yeba ko tanga ba yeba ko koma. Papa oyo atika ka biso te to benga ka l'homme social aza toujours peine à population na ye atiki population na ye ata mukolo moko te biso nyonso ba mama chaque le 8 mars to lataka bilamba ya papa oyo toko bosa na ka ata mukolo moko te pona bolamu na ye yango wana zo senga na bino ba mama ba jeune ya Funa ya Kimbangu bo pesa papa o maboko numéro na ye na national eza 607 na provincial eza 117 to pesa e maboko. Papa Lebe, Papa Lebe, numéro 607. To vote Papa Lebe Mupia, molobe la makala Funa. Comment les Mutomboka Bamba Noël Azali Bongo candidat numéro 21 na commune Yamatete. Zombo, opa. Les Congolais, tout faut te prendre les lots, te mettre total à lobby. Donc on l'a mis sur Koya, Azui, Bafoua, attends d'ici pour Chakimi. Ça me pas la kate, y'a qui sont députés, mon ponami et Abimi. Noël Mutombo Kabamba, nous finissons comme ma tête Mobimba. Azana Fondation, Foma Kesungi, jeunesse Mobimba. Eh, bisoto poniye, yeah, Moutako fote ça y est, bisoto poniye, yeah, Moutako bime ça y est, Zoua, ma boko pete. Ma boko pete, yeah, ma boko pete, yeah, ma boko pete, ma boko pete. Ona katina biso to poni nanye, yemo pona e. Ona katina biso to poni nanye, yemo pona e. Kana poni na mai ya na wale, ya na wale, ya na wale. Numéro 21. Yéné papa député, député, yéné papa député, député, yéné papa député, député, yéné papa député. Papo ya asunga atalate, papo ya akaba atalate. Allez papo ya asunga atalate, allez papo ya akaba atalate. Soki otali adele, otali aksene, otali mutombo, bilongi na bango ya famille. Soko otali mutombo.
otali fachi otali eloye bilongi na bango ya famille iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya famille maboko bebe maboko bebe maboko bebe maboko bebe maboko bebe yeah Mama Lina Shaïda Salon Beauty toujours au bas, yeah, yeah. Son Excellence l'honorable Monsieur le député Noël Mutombo Kabamba, candidat provincial numéro 21 Namatete, to voter massivement. Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. Potifa pezali potopoto ya kitoko pona bana pe mikolo bakoki na bonko mila yango. Une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Et ça possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming.